tiré. Ingeta, je vous aime. Ingeta. Plus que Bolingo. Bolingo yo Osarakanango. Francesco Bolingo, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de. Hebi wala père nga bena to fait tout le temps donc 17 ans tala randa komoko donc na hebi là to matin pendant là est-ce que bani nazo mona vie ko emana échanger ko emana échanger vers comme suna note té vers comme na note té vers comme bossa na maloba na inanzemba est-ce que parce qu'on a télé minutes là oh maman na mona et ça normal ben normalité mais tellement artiste kaka asisi bena nzembo na normal asisi nzembo pesili nango la nzembo sili to kotisko sebe ninga boka ba criner ba pétition c'est loko pamba banini na boaki a tourner na podium azu pochette nae a penser moto ki azu mai Amélie comme la Amélie version misusu na scène micro là rayon na simiko simazo sima micro donc yaya na sentir na mona maramu na mona rola neti na ndoto mais réalité sur place. Il y a ici ma micro à Lingi, à Tiki micro, à Simian Lissus. Quand Simba Simian, a zone dépend à Sima. On a toujours kaka na micro nae. A zone dépend à Sima, ou à Vandi. Donc quoi il y a d'écouter. Quoi bani bani na fesse, à Vandi, maman ou à quoi na micro, à la ligne. Oh, de surtout qui te oh, maman tout le monde na oh. Il y a ça là spectacle. Oh, à jouer Nini sur scène. Ils avaient préparé. À jouer Nini. Tu ben nanit. Total, il va faire Nini. Donc comment tu commis, tu mets papa Missou et comme il est colo. Papa, bah ceux comme Bimaye na monoko. C'est déformé directement. Temazaki ona na longolé chapeau, na longolé sapato à l'attaki. Même quand tu m'as yakao à souvenir anga papa tiske dans un papa. Mais faut second papa. Mauvais souvenir, mais. Alex. Ouais, merci Francis Bolingo. Donc, il a grâce à Onde. Bah, image est ça, ma pote, il avait fait beaucoup. Tu as matin à vie. Donc, tu as matin à Toulouse. Donc, tu as fait banda lundi, qu'on la vie. Les Londres, donc, tu as matin à Baramay, bah, Belé, bah, tu passes par là. Bah, Motoba, bah, Bordeaux, bah, Limoges, bah, pas tous les laviers. Donc grâce à Francis Bolingo, bah, image au monde c'est Francis Bolingo. Donc moi ça va merci à trop vraiment. Donc bah, l'image là ça m'incline ni tout la vie na ville rose. En tout cas merci quoi. Merci vraiment à trop donc qui vieux azaki vient na biso mango koto vieux musée vieux beaucoup vieux fulangengo fula ebele vieux. On comprend donc il veut merci à trop. Mon époux manakimia quoi donc ils me connaissent na maman ma zone me connaissent na bana fait beaucoup le nyonso. Au bazana Belgique, au bazana Paris, au bazana qui ça partout bozali, on me connaissent nabino quoi. Biso pe toi nabino toujours ensemble to la ravier le nabino, bon monika ndé to l'olivier. Donc to l'olivier vraiment na cœur vraiment parce qu'il vient nabiso, vers Norbo ya mutute, vers Nord linga mutunyo surtout. Azaki vient ba chege, vient ba yanke, vient ba étudiant, vient ba musicien, vient ba catcher, vient ba joueur, vient ba tout. Donc il y a un monique qui ça sont mobilisés qui Europe, France, Belgique, Londres, États-Unis, Suisse, va mobiliser qui à peine à Ville Rose, Toulouse. Au monde qui est mobilisé, pendant que tu là qui vient, ça dit matin à vie, tu pandi matin à vie les lots. Donc il bikaka donc il munanga emo donc distributeur azali, il mutu pena si ma solo, azu pena ma mutu pena charge. Oh baya bokolia baya bokomela, il moko distributeur, azu ma solo charge. Et bon sous na masse sous il y a joie mon pneu tali mambo sale. Donc il est mon big qui s'y pena donc mon big qui s'y pena diagnostic. Il est muta simbe ma solo penda qui ya sale.
ye ne muta zoyi maman to a charge donc avec papune mamune ye pe zoyi maman charge pena qui to na dans maison na ye maison papune mamune ye pena nde sponsor quoi ye muta chaki su manger qui est sponsor a tche salle na ye a tche maison na ye pour que to le laver beaucoup donc merci vraiment na papune mamune na ndenge pena lo bosali biso to sangana to le laver. Donc merci Nabino qu'on a CP to maman ça tourner babaye pas tout le lavier donc maman ça basé belé au mon micro est passé maman ça tout va se présenter donc ça va mon aga to le lavier vieux yo obet to la tati obet to le la tête to la ta vie tala antara ba petit na dojo tikla biso yango vieux tala to le lion na ba pièce to beti ba pesca po na le la au vieux hein massa so plan vieux plan yango ya sou Blora suka faut betre biso ya suka na ba mission leki na ba plan blora suka yango vie yo na ba pièce vie parce que vie bikaka to lelo changa te quoi parce que oza vie oza prêtre yo muto pesa idéologie to kenda ba braza pa so idéologie vie to voyage to kenda ba balunda pa so idéologie to kenda ba Lagos boka biso tu na Lagos bana ba balianga ndo oye ba vie lelo babenganga mwana lianga ndo stockage playboy les grands coopérants de tous vieux biso yoyo tsibana balianga ndo na kati mikili oyebiga vieux muto fula biso bana balianga ndo vieux yango na lelio na pièce vieux taka pièce vieux na lelio na pièce vieux donc minga lobea te vieux to micro tambola wa sa suba besoin loba quoi vieux en tout cas molimo pe mana kimia quoi vieux me connaissent na maman ma zone me connaissent na famille Bobokoul me connaissent na famille Chungu me connaissent na bino donc nzamba obatela bino ciao stockage. Eh bien nous sommes dans une soirée pour le dé de Papa Wemba. Ici nous sommes à Toulouse chez Papa Pounet. C'est un endroit idéal pour tous les Congolais qui sont à Toulouse. Et au micro, vous avez le révérend pasteur Mouteba Jean-Norbert et qui remercie partout au monde tous ceux qui ont pris à cœur le deuil de Papa Wemba. Papa Wemba, c'est un symbole de tous les Congolais. Quiconque ne plaira pas Papa Wemba, il plaira qui encore? Et lui, c'est un grand, Bakara Diakouba comme on l'appelle. Papa Wemba m'a beaucoup marqué dans ma vie d'enfance. J'ai suivi ses musiques quand j'étais encore jeune, j'ai chanté. Et voilà, quand j'ai appris sa mort, j'ai été dans les tumultes, j'étais dans la décadence. Je me disais, mais qu'est-ce qui est arrivé pour le musicien congolais? Alors, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est mort, on ne parle pas mal de lui. Ne parlez pas mal de celui qui est mort. Laisse le jugement à Dieu lui-même. Lui, il est mort sur la scène. Mais qui sait, un jour, toi, tu mourras où? Personne. Alors, j'en profite pour lancer un appel à tous les frères congolais et congolaises que le 15 mai de ce mois, il y a une ouverture officielle de l'Assemblée de Dieu pour le brebis égaré. C'est une assemblée qui n'est pour ni catholique ni protestant, c'est pour tout le monde. Les gens qui sont égarés, c'est-à-dire ils ne sont pas perdus, mais ils sont égarés, qui viennent écouter la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui délivre. C'est une occasion pour nous. Et tous les jours, on vit et on oublie que Dieu existe. Quand nous étions chez nous en Afrique, ailleurs, on pleurait pour arriver en Europe. On arrive en Europe, on oublie Dieu. Donc Dieu était un Dieu de profit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde, Papa Wemba est mort aujourd'hui. Ça nous sert d'exemple. Tous les jours, il faut prier sans cesse parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voilà la parole que j'adresse à tous les Congolais. Merci beaucoup pour la soirée. Oui, bonsoir. Moi, c'est Papouné. Donc, tu allais apprendre l'Ikame Kwelibiso. Il y a grand frère Nabiso, Papa Wemba. Donc, vraiment, il marquait Biso, quoi. Donc, na l'Ikamba, il y a Makaming à Rolobate, Nazar Rolobande, Naba, Congolais, surtout ça la soudé, quoi. Tala, Tikelibiso Mokumba, Tikibana, Totika Bazizani, beaucoup de maman mal à l'aise. Amazon a communauté cible nabi non. Donc Amazon a cible na tende to ça là tout encadré maman aza maman na biso. Voilà. Tout tikana ba biloko wana et pas en pamba donc to lukana nos solutions pour na bana atikeli biso na maman atikeli biso mbongo c'est rien ta la vie azaki na biloko ebele akina banda ku bani nyonso tout etikali. Voilà.
donc na mokili donc totiaka kaka mbongo liboso te. Donc toyeba nano vraiment kolingana nano d'abord kolingana oyo ake ali ndeko na biso amutu mosusu te frère na biso propre ya makila grand frère na biso asali tout mpona kohonorer mokili na biso mboka na biso RDC partout na monde so lelo bayebi basaper ezali mpona vie wana donc azali mwana mboka alors botika bazizani wana tozala na bolingo totala bana tiki na mwasi na ye mbongo c'est rien vie atiki biloko ake nango te vie lelo akeye moko biloko nyonso azalaki nango etikali bakamio banini etikali alors totika babiloko wana toali bana mboka moko koswana ezangaka te na famille quoi donc bokoki koswana mais il faut solution ezoma surtout likambo ya liwa basala nango te tozomona na baimage bokoki koganga kofinga mama na bana c'est pas bon quoi oye pa asali po toyeba vie azala ndenge wana po azalaki pembeni soki azalaki pembeni te tongi tomona vie anato aline mopandi ya vie so likambo ozali botya na mesa botye mama wana bosololi donc naza koremercier batoulousain nyonso surtout bapeti na ngai bayaka koepole ngai na magasin chez moi nalingi bino mingi bana na ngai donc vraiment natiaka bino na premier plan quoi soki ezalaki bino te peti na ngai je sais pas boza bana na ngai nasepelaka to nde namona bino nde tosekaka et puis naza koremercier lisusu ndeko na ngai papa Thomas ye azangaka te azali toujours pembeni na ngai ezala butu ezala moi tozalaka na ye kaka donc vraiment chapeau quoi donc vraiment balingi kutu donc nakweya te bazotyanga na position ya idéal naza koremercier lisusu tatu yesu sali mutu na ngai azangaka te papa pasteur donc tozalaka na ye ezala moi ezala butu tozalaka na ye donc bazali bafamille na ngai yango nako remercier bango lisusu mpona likambo tozwi na invitaki bango mpona makambo ya papa Wemba et puis naza koremercier lisusu batoulousain nyonso tout j'aime nalingi bino nyonso tout donc oyo aza na problème na ngai ngai aza na problème na motu te so aya problème na ngai ye tosololi solution ekozwama mpo mboka oyo eza mboka mondele toye kozwa mpo tozala na maturité quoi donc kanda ebotaka eloko malamu te donc soki omoni moninga asali erreur tu viens bozwi solution quoi yalingaka na loba ndenge wana naza koremercier petit na ngai aza na nsima caméra c'est mon fils voilà donc napesi bino ba bonne soirée tozala na bolingo voilà merci beaucoup c'est Papouné naza koremercier lisusu mwasi na ngai mama na bana na ngai Mamouné voilà donc ye Mamouné nga Papouné tokomi na 13 coco toza na 13 coco donc grâce na ye donc nga naza boye quoi et puis naza koremercier susu baninga na nga nabeta nango na bilima entraîneur Sayo Malbanga Beya Epoma leki na ngai muzi na po Jean Papa na Paris Libabela Turbo Kama baza na Portugal Wilma na Portugal Mayasi Kanu Tite baza batu na ngai et puis Papa Gigo voilà donc wana pire donc na bosani binote Juma Elengesa petit Kakol voilà yangwana donc dernière parole langue qui on a remercié bien surtout on a bosani boka sateke na lingi binote je vous aime tous c'est Papouné Mwindu Gila ancien gardien à Bilima ciao plus que bolingo plus que bolingo a solo là abeta ngo kitoki mos kitoko nde wa mwa luba na lingana la biso kitoki mos rien à dire le bapo on a souci makasi que père a derrière déjà il y a pour la toutou il y a pas de souci mais ça m'a trop plaisir jour avec Koki tu as vu sur le longo pour naie père to s'appelle ma respectable no trop ya moins qui na longo tout pour moi la bena que timba il passe à yo papa la belle vie ça m'a trop plaisir Francisco Bolingo personne lisango na yo et tombé vendredi soir ça m'a trop plaisir papa la belle vie. Bonsoir il y a tous les Toulousiennes donc Nassima ya caméra Francisco Pisco Bolingo bonsoir Inayo bonsoir à tout le monde merci.
Ça c'est cercle de Toulouse, liboso à Lisango. Donc il n'a pas passé la rame à Solango, ndenge d'autres que le Masola beaucoup. Et ça liboso passe à trop, public à Yebi, peuple à Yebi. Donc nazolo belango parce que ngazala fier dès que je suis cercle de Toulouse, moninga ya plus que bolingo Francisco. Donc nazali toujours na liboso à Lisango na ye. Et ça liboso passe si tozolo belango quand biso ba ville de Rose toulousien. Donc tozo pese la masolango ke tozo le lavier na ndenge ke ya boboto ndenge asengaka ye moko akufa na scène. Dès que vie moko akufa na scène yango ezali ke batakitendi ba monana ba chanteur ba monana ba beau gosse ba monana ba tutu ba monana yango nazo pese la. Merci à bino ke bozali kolandanga na sima ya Lisango ya Francisco Bolingo. Na sengi bino merci. Nazali na belé koloba pe mingi ya koloba. Mais yoko toza na soir ya lelo tozali komona bato bayali public bazali koleka na ndenge ya kolela papa mbenga na kolela ngo na compte ke ya bato ndenge tozali na problème tout ya forme nazali awa nazali na ngai toujours na nga na koloba ngo tezo na lobi po bolo bomona ngo pe boyoka na koloba ngo toujours po naza muta kitendi naza na ba Thierry Migler na ba Juventus na ba Njoto nazali na masole belé na ba tchatchi na misu donc ça sert à rien koloba parce que babi muta bombami alekio na mayele donc nga na koloba toujours na osenga ya ngai Francisco Bolingo a passé Lisango na baninga misusu merci plus que Bolingo balobi que plus que Bolingo balobi place yo lingo zo news ya solo masolo etangami koto ya mwana mboka parmi mwana mboka zalaka be moko mais moko na ye a transmettre ngo pa bato nyonso to plus que Bolingo Francisco Bolingo yango yo toujours belaka ka makambo oyo ezo continuer toujours ya dei. Merci nzambe ngazwi papa ke malamu nzambe batela place ke mais to bosana te azali leader oyo il fallait à ça là et belé auto s'attendant qui pona ye. Parce que les lois, ceux qui totali, les pas d'artistes, le rôle à Bavien Abisso Yusundur, Massa ba génération moko le rôle à Bavien Abisso Papa Wimba, Batika école na katia Sénégal. Pour yangwa nezo koli sabana moins intellectuel. Pour les lois au Congo zo senga intellectuel. Mingi tozwa ki sapologie, nyo surtout to sepeli po kudia mbote, kudia basabalala, eza kitoko trop. Mais et qu'on connaît belé te bato belé bazali ko kufa pour nga na compter déjà ezali 12 millions sur to compter Marie Misamo to compter Vekin Kester to compter Papa Wemba et ça dit 12 millions et 3 personnes vous comprenez mais bozo qui peut en côté bozo oui il est là toujours kakagene et cette distraction on les a distraction ya munene o bazo sala biso bana mboka bozo allez veiller. Vous allez veiller parce que vous allez message moko et ça liwa et ça se passe oui tout c'est peli mais et même sur le niveau moroté to comment ce qui n'est merci beaucoup Francisco Pisco Bolingo banakin banangaba bana chabwala au M plus donc tous en a quatre image à Francisco Bolingo ils ont pèsé là maloba ya papa Wemba papa Kofi Passi, mais elle est catée. Elle est catée parce que même la Bible dit laissez les morts, enterrer les morts. Merci à trop. Vraiment, merci à Mingi, Francisco Bolingo. Na image nengo zozwa. Continuez parce que eux allez ma belé zo senga batuluka bino. Bino fo bozala bo pesa ba image, batu ba mona ndenge biso ba jeune tozo kolinga ke non, mboka na biso fo zala ouvert parmi tout le monde pour balayer à mingi. Lelo plus que Bolingo a simi micro plata plus grâce à Congo yango na simi micro pour ceux qui Congo te mais micro ezate na sepeli à mingi bandeko vraiment vous soutenera toujours que Congo ya biso et que ne liboso ba combattant ba résistant o ba patriote o mutunyo surtout mwana mboka nyo surtout walinga Congo pe wazana mawanyo surtout ya Congo pe na maoyo ko elibiso ya artiste to sepeli ya mingi puisque Bolingo
Bienvenue à Bruxelles. Sur le pixel. Et arrivé de la belle Antuille. Joyeux anniversaire. Ça va se savoir tout à l'heure. Le pêche. L'envient pas. Le RDC est là ce soir. Je vais vous faire plaisir.
Maçon Motro, H2M, le Shisabidimbu, Stone Kiala les gourous, Keba na bafotete bakoti, Keba, Nchofa, il faut ça l'attention. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Cornélie Malongi.